ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Ok, merci beaucoup mesdames, messieurs, chers internautes, bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. À travers le monde, nous souhaitons une heureuse fête à toutes les femmes du monde et particulièrement celles de la République démocratique du Congo pour ces mois dédiés à la femme. Mois de mars, il y a mois-ci, dès le 8 mars, de fête à journée internationale de la femme. Alors, maman Nyoso Bazali Kolanangai, émission Ezali Yabino, merci à maman Chantal Aya. Merci Nadadi Boyembe, merci également à Alice Boyembe, pourquoi pas à Noël Boyembe Kuna na Orléans. Alors Boyebi ke na kin tout le monde a kaka zali to sous un système ya kala ingangu kala technique article 15. To lukaka to bimi tongo to ke ko lukato to ko laksabino un artiste oyo andako fabriquer à la diaba coco et le tout monde que le rose mois de la femme tout travail plus na banabasi mais tout le monde a kananzela a na kin transfert eza passé plus tout le monde a bawewa ezali c'est-à-dire na chiluba ezali bana moto mibali ba utaka kasai ba comment ça là transport mais curieusement le lonanzela te surprendre une jolie dame et comme ici biso nyonso to somona que au lieu que omi bali basalaka yé pas à ça yango intéressant ki biso makasi to lobite to laksabino c'est que moi na moi si wana azo sala omi bali parce que ta wana zali ko déjà je crois bazo laksa aimer kasa kaso laksa général zali ko ya ça va aza ko ya za ko pusana je crois voilà yé ya komi azo kota merci beaucoup voilà moi sango payer yo bomoni bonjour boni ça bien. T'as demandé que tout Mazolanda. Bon, mon yé, d'abord, comment on a Maria. Maria, je crois qu'on va se mettre un. Pourquoi? Parce que, moi, attention là, oh là là. Voilà, merci beaucoup. Je regarde d'abord, comment on a Maria. Maria Nyanga. Maria Nyanga, Moulouba. Muzombo. Mademoiselle ou bien madame? Nyosoko benga. Voilà. Même pas. Daoza, non, mademoiselle. Oui. Voilà, merci beaucoup Maria. Moi, il y a Bassi, moi de la femme, c'est vrai. Mais on peut placer un mot avant de banana non ni le ça Bassi soit on a vu à travers le monde pays na Congo. Oui, papa dit en tout cas na pesi merci, na pesi Bassi sur le monde entier, na pesi bango ba bonne fête. Il y a mois de la femme, na pesi bango fête malamu. En tout cas, nazane belé na bombeli bango pona ebisa bango, hein, toko solo lango kaka. D'accord, merci beaucoup Maria. Femme tout le monde je crois bandi, mais tout le monde aux mois de la femme. Tout le monde isko yo, ozo sala musala oyo, tout le monde akamibali, basalaka, hein, moto ozo pousse, tu n'as pas peur. Et non nini, o bando pousse moto. Le loyo ezaka par sentiment na yomoko ou bien par manque ya mbongo ou bien ça inondeni. Non, musala ezala pour na sentiment te. Bien sûr na ebi moto parce que na botama na Lubumbashi na koli na Tanzanie, na ebi moto na Dar es Salaam. Nandimaka te qu'un jour na kosala pe transport, na kosala pe taxi, moto, nandimaka ngote. Maintenant na longwe Dar es Salaam na Kinshasa na komi awa et pas bandeko. Na moni makambo mabe ebele nazo raisonner na place que tuna zalata pembeni na baboti na nga batikali musika nga na komi awa en tout cas salinga bien te tellement souffrance elekaki nazaki na moyen mususu na koki ko sala te parce que na ebaki na nukishasa te na ebi pe na nu c'est que nazana mupaya na bitin na kumba pe moto na moni bana mibali bazo sala. C'est-à-dire au banda moto na Dar es Salaam. Oui, na yebi ko kumba moto na Dar es Salaam. Mais nazaki osala transport kuna te. Transport na eko bando salela nde tema na moni bana mibali bazo sala taxi moto ngape na lobite. Na mekana no pe kokota na bana na ko sala na bango. Nazo solliciter bakolo ba moto ba msusu bazo boya, ba msusu bazo ndima te, ba bite ya ko sala accident. Tellement que nazalaki po bandima ngaki na kumba moto so na kie na re po na zwa moto na mata na pesi mbongo na zwi na pesi muto moto mbongo nga na mati na memiye malembe bato bakomi oyo mona siko afi wana kumba pe moto boye bonde na ko solliciter tonton moko tonton Hervé
apesi nga moto na ye na bandi opesa versement nabimaka na nga ntongo nazonga pokwa malembe napesaki versement chaque jour 12500 nga mpe nazangaka madesu te Yo comme dans le langage ya kinois madesu abana. Yanga kutu nanzela babenga ngaka madesu abana. Voilà, merci Maria. Maria, première fois là au Joachim Moto au côté Nanzela, quelle a été la première difficulté au Kutanaki Nango pour le lot au s'habituer les lots na monyo Nanzela sur boulevard hein? Oui. Difficulté liboso ezake moni ba chauffeur abamitoka oyo. Bazana provocation. Première expérience au Joachim Moto là ba pesio pa tonto wana o bana reversé. Premier jour là au Kota Kanzela. Oui, premier jour tana Kota Nzela batu mususu bazondima komata ba mususu ba badute bele ba mususu ba bite mingi naza komemaka mibali. Basi pena en tout cas ezaki moi pasi. Tango na ye soki na komi na rebo mona ka mibali nde bazo mata siko ta basi bazo mona nazo mema mibali bongo bango pe bakomi koya moko ti lelo na mesana ba mesana nanga ekomi ata naza wapi te Maria ya kozonga naza place boye eza moi mosi eza moi mobali na ganya ba client nanga mingi par téléphone so na komi na re na telema vraiment te. Voilà, et ça la kondenge nini ezali musala oyo la plupart au basala rango na Kinshasa ezaka mibali hein bande na biso surtout mi bauti Kasai. Est-ce que yo le au kota rapena nzela ça te fait quoi aux complexité au sentiment les étés mal à l'aise ou menene? En tout cas so na sina koti na nzela ezaneti muto ake biroti. Nazala mal à l'aise pourquoi ezaneti muto aza na bureau azo travailler nga soki naza likolo moto na se sentaka à l'aise naza l'aise moko okondima te c'est que ata bazo belela nga wewa mwana moto c'est que na mesana na ndimana nga kaka wewa na telemi boye surtout mingi batumbola nga mingi siko na sina mesana na matumboli na bango so mibali bazo tumbola nga pe nazo tumbola bango c'est que na sina mesani na bango moni moi c'est so azo sala na kati ya mibali ebele il faut on mesana o stratégie no sala rapoko gagner ma clientèle pe belé babenga ga Maria parce que na mona nzela tout le monde ga mbote azo tala yo tout ça au sala ndengeni ezo sala bongo parce que bon moi c'est kaka bende bon oui nakondi meza ki bon moi c'est parce que eza musala les gens kitoko hein. Merci yo posa kitoko eza kaka musala oyo misala mobali okutu parce que moto eza différent na mutuka eza 4 pines moto eza loko a 2 pines eza loko a risque makasi meta bazo mona mwana mwasi na kati ya nzela azo sala musala wana faut elekela bato nyonso babando belela nde bazo belela ba bizu ebele nazwaka ba bizu tunangelo mususu bolingo par jour na cause ata 100 000 bolingo te na moto ka no pusaka la auto musaka na ba client memaka ou bien ezakani na ba surtout ba client na memaka par jour bako linga yo ata na combien de personnes mais lokola ça nyo kate ba mangala ou finga bango musaka moi mobile ba finga moi mobile te moi mobile ata za mwana muke yeba ndenge nini ko répondre yeba ndenge nini ko solola na soko lingi na yonga ngape na lingi oui toketi na memi otokomi na destination yo bimisaka ko ngana za nango posa na poche na so pesinga kaka on va to mona ni esili est-ce que elingo numéro pas tsengi basenga ba numéro ebele mususu na pesa ya solo mususu ya lokuta siko so na pesi numéro ya solo na moni ko bando déranger nga mingi na bloka na nga kaka na bloka kaka parce que na kota na nzela pona numéro ya téléphone na ko pesa na ngai parce que na yebi ke mususu akozwa pa bando benga yo ba course po na ganya mingi mbongo na nga na ba course soko benga yo bo bando sa ba course mususu akolinga azwa numéro na yo po abanda ko beko akomisi yango pe na bolingo solo siko ngape bongo na ko répondre au mabete na yebi soka en tout cas vraiment désolé na ka koluka soki po na bolingo na linga na bando sa musala salité ote po ngana benga ngo musala salité parce que za musala moko poussière ekotanga exposé ba maladie belé oui poussière
mbula mupepe misu pasi des fois komona soki nasali na moi omoni tentire ebebi sko yango nde omoni nasala su mingi na moi te nazwa mwa stratégie na nga nakomi moi mobimba naza na ndako so 18h ebeti naza na nzela donc yo bandaka nde 18h obandi kobula ti ba heure nini nakobeta kobanda lundi ti vendredi nabima 18h nazongi ata ba 23h mais so tobandika vendredi samedi dimanche nabimi 18h wana eza ba weekend nakozonga nanga ba 1h 2h yo 1h 2h mwana mwasi ozobanga te ba heure wana ozala na nzela bamonaka mwasi mo ozopusa moto ozobula ozwa bato mabe non en tout cas wana pena mpona wana na yesa nzambe na nga bato wana bamona nga te bazala na bato na bango bamonaka nga bakotikala komona nga te parce que nayibi te nake kobetela moto porte te nazoluka pena motoki na nga nazoluka pena motoki na nga bato wana en tout cas batikala komona nga te nasala transport nde motu nyonso asalaka na terme na biso ya bakinoise nazala zadio quoi nga pena na Zadio Congolo nga pena na betaka zadio ya ndenga GT par jour au canarnis combien à part versement eza moto na yo eza moto na moto te moto eza ya ngai te moto eza ya bato ya tonton Hervé nakenda kozwa epa na ye avandi na Kingabwa nga navandi na limité 12e rue kena nakena tongo na ye nango na bandi cop na ngai tellement nalala nango parce que moi nazonga suku na te nakenda kaka pa na ye kotikele mbongo des fois moi si na ye ayaka azwi mbongo moi si na saka zuwa te moi si azaka ko sala zuwa liboso mais depuis a comprendre que oui merci des fois moi depuis a comprendre que te eza cop na ye bazo traiter bien na mobali nanga en tout cas sala zuwa te oh zabe na mobali non na bali na te Morobi na mobali na yo. Mobali na ye. Ah ya ye. Mobali na ye. Ya zana nous célibataire, bala poto donc ali non célibataire voilà loba. Azaki osala zuwa peut-être na kobete musinzo OK. Zana ngobongo te. Aza so na bimi na bengi ye aya zimbongo soit nga na kekuna na tiki na sanswana. Asala suzuwa te. Po ayebike eza cop na ya azosala c'est que eza moi business moko boye bazosala na mobali na ngame to sala su mingi na mobali na ete to koma ko sala mingi nde na ye mwasi po yende mutaka kozwa mbongo yende mutabenga te na bengi boye eloko moko ebebi te zwa mbongo kata boye sala boye ponga pe na sala mécanique na mekape ba moi mécanique mike kana ba biloko moto wana na sens. Voilà, merci beaucoup Bandeko Balandi, je crois bozo comprendre. C'est une femme oyo aboyi kozalande ko dépendre na mibali aboyi ko sala o babenga ka kindumba na kinto benga mbeya ça dit baso yo bazo bima ba chel mais yé a éviter wana aboko zala kolo na mwasi a préféré azwa moto ne bozo mona zo pusana azobula na ye fin du monde boyomoni ke azolo kapé akoma na moto ya ye moko donc azona kozwa moto ya batu. Ouais, au vers ça combien 12 000 francs, 12 500, 12 000 francs. Mais na 12 000 francs on a payé ma deux sabane za nango le ga nango. Mbike mona na kanango ya mike kaka. Mbike ko zanga te asala ke fort pena so na zu versement na ya en tout cas na zangisa ma deso bana te. Noël Bohème na Orléans vous comprendre maman Chantal Ayao na Washington Rebecca na Bianca Dadi Boyembe vous comprendre que na maman Hortense surtout maman Hortense na maman moko beaucoup kaina ye maman Hortense na Paris mobali na ye papa Jenny dina Kwiza bazwanda biso oui à partir à Paris donc maman on a alingara bona et puis kapinga la grande couturière mutatongela Macron Bilamba hein ah bon Macron Bilamba c'est maman Api Kapinga na Paris voilà donc siko l'air au salaka musala oyo au mibali basalaka c'est vrai au bi au santano complexité aux alakano à l'aise au versano mbongo alors ne que au monaka au travaillaka au zonga ka chaque jour ba 23h t mon koso zonga bi au zonga 1h 2h tout ça mais moi
fiancé pas ali est-ce que asala kapé zouate ozora problème na yete ou bien ngeni ou bien ozayo mora ozano sango naza sango te so na lobi naza sango seke na kosi bon pour le moment en tout cas mutu moko azana nte mutu azana nte tozo sambela ka nzambe dans la porte est grandement ouverte tozo sambela nzambe ye moko mutu akelaki nga ayebi ndenge nini akokomisa nga na desine na nga malembe akotindela nga oyo nga aza agoya. Voilà, pour ce mois de la femme, tes yeux vraiment intéressés parce que aux moi si oyo ça la makambo o mibali basalaka ya on te préférer que aux la sujet na biso ya moi oyo il y a mars tomero solana yo c'est pour aussi encourager certaines filles au bazar se lancer dans le snobisme dans la futilité pour que ba meka souté vraiment pour ça un exemple. Alors est-ce que je un message moro to 6 non un message oyo oko encourager bandeko bana basi nyonso o bazo croire que il faut ba dépendaka totalement na babuzo bana ba mibali. Oui, message nanga na kopesa bandeko nanga basi ba maman ba leki nanga ba camarade nanga génération nanga eloko na koyebisa bino ezake balobi te que moi si il faut au dépendre kaka na mobali te à 100%. Des fois mobali pas ko belati abeli soit musale sili boko vana nanda ko bino mibale bo bando tala na te ezake bota courage luka eloko moko banda ko sala aider pe papa parce que papa zape mutu akolemba nzoto eza musuni eza mukuwa te papa kolemba lingi koloba te ke mwasi oza wana kaka pona kobota kovanda na ndaku kocha nyovi okozwa nanu obandi nanu na ya mai opoti ya mai ozwi ya poudre seke tango ozo simba crayon seke pona yo ozomona ke basi mususu baza te kozala wana te pona maquillage zala wana yeba ndenga koluka parce que toyebi lobi te okozala lelo na mobali lobi oza na ete ou bien ezana ba mususu ba mama mususu bozana ndako ya mabala oyebi kutu atande babomba kata keste pona yo soki omoni bapesi yo mbongo koyeba ta ndenge nini nako bando bomba ta kesa ta ya mukete yo salela kaka essentiel oke na zando kuta bijou sombi omoni oyo sali non moi si aza bongo te moi si aza wana papa soki apesi yo moi $100 salela ta moi 30 bomba moi 80 parce que papa kozala na mbongo te moko mususu ekosunga bino na libota hein bota pena courage luka musala sala tala lelonga nazana no na bali nanu te bon lelo soki sko bali est-ce que on continue kaka yango ou bien on sala ndengeni. Oui merci soki lelo nzamba sunginga na bali soki mobali nanga andimi kete nasunga ye parce que okobala mobali mususu moi difficulté er moko ekoti pe faut sunga pe mobali ndi motiko na nzela bongo ndozo me batu na mibali bon ata pona kaka yango te misala ezebele ti sala ezebele okosunga mobali no nga na koteka ta mai nga za na soni te na koteka ta mai na kosa mikate na nzela nazo sa mikate ozomona kete nazo sunga pe libota na ngai so mobali na nga ndimi soki mobali na nga aboyi alobi ke okosala ngo te nakosala pe te nakosepela parce que pona nga pe ezalaka musala moko foza motema makasi soza motema makasi lokola nga ovanda na nzela soza motema makasi toko kima pona kuta na kana ya minene na ba injure injure kutu koloba te injure na finga makasha ki jour okomona muninga mwasi moko atelemisi yo atelemisi yo otune pona okomisanga wana oyebisa ata 1000 francs bisia 1000 francs sila sonia kaka wana awa 1000 francs oh yaya est-ce que ezali kamba ko sila soni alomba kuna lesbienne sko pona bino basi obomonaka ke so moninga mwasi azosala misala mibali basalaka mwasi azosala ngo aza lesbienne te
azaka lesbienne te aza mwasi lokola yo courage oyo aza nango yo pe lobi okobota ngo zala nango nga ndima te ke nakopusa moto nasalela ngo taxi nandimaka te namoni nzambe alatinga courage moko boye lelo komosunga nga esunga nga malgré eloko ya bato me nazangaka 100 francs te nakozanga lelo me lobi nakozanga te c'est un peu ça en tout cas bandeko basi bozala pena oyo azolanda nga moto nyonso azolanda nga so oza pena na motema ya kibomama ya mwa oyo eza mwana biso sunga ngai nazaka mwana na yo leki na yo na mibali oyo bazomona nazopesa numéro na nga te. Voilà, Europesa. Voilà, merci beaucoup. Je crois que comme Suka, Bolandi, Bandeko Balandi, Nyoso, Bozana Mokili ya Poto, Bozana Congo Awa, Bozana Brazzaville, Bozali partout. Na rappelez-nous que Awa tous na place des évolués Awa na koto ya ISP Gombe. Na commune ya Gombe pe c'est que tozali ko sololana ndeko na biso to mona ke na nzela a intéressant ki biso par rapport ya moi de la femme nde moni tozeli binoye boyoki kolela na ye aleli alobi ke asala kana moto bazo senga baye bako ko sunga payer pour que akoma na moto ya ye moko. Alors message que tozo chuter ya suka moi numéro de téléphone pour opesa bandeko bako na besoin pe ya contacter yo opesa pe numéro na yo ba moni pe yo soki ba kobenga yo na éviter voilà on va passer intermédiaire pananga. Oui nazo pesa numéro nanga appel normal na numéro nanga ya WhatsApp appel normal eza 085 24 330 27 085 24 330 27 appel nanga ya WhatsApp numéro nanga ya WhatsApp eza 039 89 84 89 anango makasi te 039 89 84 89 numéro nanga ya WhatsApp yango wana soit na Facebook obetika Marie Nyanga. En tout cas, aux ana masolo, au sunganga na zalawana po nazawana po na lisungi na bino. Voilà, merci beaucoup la sœur Maria. Nzama pas mbono to roté mana biso la sœur Maria parce que to banani na rotelema. Merci parce que accepté to solo la na yo, batu ba mona kiyo ndongo zo pusa moto bulaka. Na to ligne yo sara to ligne nini ligne. Na sala mingi na limité mais na vanda place moko te. Place nyonso muto akomemanga na kenda nanga. Mais très souvent beta on appelle limité civil, ti pompage. Na bambudi na kenda musika banzela mai na beta banzela mai banzela pompage. Et place nyonso muto akomemanga course. En seule poche nae. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Banakin, Banapoto, vous comprendre. C'est la sœur Maria, au Azali, Tozobenge Wewa, Wewa na Kisasa, au Apusara Moto de Bomoni, to Laxibino, Nene Asala Kabeta, Kinshasa, partout, Awa, Kenda Kane, Bamboudi, partie est, la capitale, ouest, sud, nord, Albika Kapoch Nayo. Merci, Nabande Kondenge Bolande Biso, Ebele. Merci Mingi na assistance, il y a consort Nangai Fanny Malonga, au Azali na RTNC 2, développement également, na Pesimbote, Nabande Kondenge. Joël Gonago, au côté de la caméra. Merci. Je salue également maman Nabiso à Chantal Ayawo, Nzambe Apambola ye, Nzambe Apambola pe bandeko nyonso yo balande biso na koto ya Tanzanie na Dar es Salaam kuna et scrap maman Maria pe azalaka bandeko Tanzanie bo s'abonner massivement na chaîne Nabino ABC1 Otobara c'est Jésus-Christ qui est le number 1 ajoka bozu numéro na ye apesa ki numéro o robininga a aider akoko aider akobenga na numéro na ye olobenganga. Et là, son numéro, après ça, qui n'a qu'à cette émission, merci na Aimé Kasaka, merci na Conspi Didier Lopinga. Didier Lopinga, Nzama Pambola yo, Nzama Pambola pe Dadou Mayata, mon ami Guigui Louvoiseau. Na Paris, na ebi que les laratona wakayo, au temps de Ronangai, mois de mars, sangoyo, to la sonoka mingi baba na basi, bon c'est là, to rejoins sous mon sous, pour ça Mutuka, pour ça Transco, vous rejoignez, voilà. Merci. Tokutani prochainement sur Kinzamazonité. Ciao.
ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC One Television.